Na lobby ayoka. Na ko bete la bino pour makamwa mikolo buebi kakati. Pigeon wala yangwana mama yo moko yebi. Pigeon ali kolo apumbu ya gaze. Oyo nde ba maya sika. Ndenge zalaka kaka. Na lamuka na tongo boye na tongo te na butu. So yebi tenga bamsuwa kansana andulman. O na mona na senta obenga andulman. Et puis to legi belé. Ndenga mabete. Vous comprenez? Pour part ba leader na bango. Rochanan. Ayuma. On va bayuma di wana to na kanda batumo misusu to nini. Te ba moi ba ignorance eza trop ba to belé moni bato msu ba koma ça fait mal. Bande ko na psuka ba congolais na ba congolaise. Azaki na kisasa bozaki na kini bande na ke poto. Abeti moi 3 ans moi 5 ans. Aroma ya ignorer neti kaka neti bana kini neti kaka toza batanzala te ngape na mamba de Londres oyo banda lo banda tongo na kotikala ko boya yango te da sweza ki yuma mususu nde na zappé bon oui makambo la mise en jete faut avoir na page na tantala ya ntsaka te pone na zabu bina ba isemi yake otanga ya osakana te ozo comprendre pour mo Robert on a n'a yanti. Comprendre? On n'y a pas makam. Robert on a n'a makambu. Donc ba miyaki. Obiti na lo ba bando ki baze belé, ba yuma baza, ba complexé. Donc net nga bina bondo monu, mo te nga mikolo ko na ngomi asipa poto par erreur na kin. Donc na kin be za erreur. Salut très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro sur Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale, et moi-même Bibien Bravo, le premier artiste de la presse congolaise, Ndena Messa Rolobakaka. Donc Congo America, si tu veux savoir Makambu, si tu impactes une idéologie, Ndeka Rabo Sengara, invité Ndeto Yambela Rabino, invité selon la demande Nabino. J'espère que vous allez entrer à Kanto, l'artiste Kanto Boebi Kaka, ya muta makambu, muto apesara maman lengi. Donc ba jeune auto CP là vraiment côté la bonne télévision par rapport ya moi makambo ba ela biso ya sika par rapport à makambo ba pesara pena oyo public na bon balinga vraiment nous muto mona diara entrer à Kanto ndenge sami. J'espère que na va parler ba tu osa déjà CP la makasi parce que ya za muta makambu ndenge kaka site na biso ya site impact na idéologie site sa makambu to la rabino pe sur ba artiste makambu. Donc tout sur la vraiment la Kanto là juste car on a début ndenge à la mo ba remerciement mo salutation. Je vois mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo, je vois maman Mopao moi c'est à Pembe na kati ba state wana moi si à Papa Albert na kati ya Cincinnati vraiment. Donc tout sur la rana Kanto na mo molai puis même on a fongo la biso chant puis même les cameramen incontestés. Je signale qui a accompagné partout. Bonjour artiste. Ouais, bonjour. Ndeni santé. Ouais. Car on a santé benaki tokimo si quoi. Na pas perdu. Oui, on l'a te on a poussé un peu tout sur la bien. Ndena on a ba aspect vraiment donc on vous dire on l'a te ndena lobby car mais il faut te le bango. Wana mboka na ngai yo yebika. So ba moi swintai bonenge za la rapport faut apparaître bien aux la propre quoi. Ouais, vraiment, artiste Kanto, naïbi que yo, osa artiste oyo, azo évolué dans art dramatique, osa cinéma, théâtre, nous bien en un terme, na biso courant, nous moi musa na bino zo tambola ndengeni. Bon, ça les que nango, mais par rapport, bon, ils ont par rapport, n'est pas moi qui les ont évolué pour les longs à YouTube.
Donc toujours potana malgré na ba moyen na biso moko financement pena ya grave ezate mais toujours potana tout ça la moi 10 000 ba mona wana. Donc ça va te ma bé peut-être toi na moyenne. Ouais, moyenne. Vraiment ndenge o lobika mo moyenne wa to ebio ozala muto obimi na groupe oyo ezaka groupe local ya biso mais plus vraiment ko sala mano makasi comme si ezalaki na nzonzing nini esali ke na groupe oyo mo ozalaki auto découvrir yo neti yango te mte propulsion makasi ke banzela mususu ni mesalelo. Non, ngai d'abord nazalaki ba Mbutamasebe na longo na yo sala Académie des Stars. Si pas ma CBZ, ma mozala qui makasi, ce qu'on Académie des Stars na qui ma kamoya qui par rapport à œuvre d'art, puis j'en a likolo pour moi gazé stati. Et puis ça va ma kamoume, et puis ça va ma kamenzonzi ce que ça ma kambo par rapport à autres lelo quoi. Pour voir si ça qui n'est pas en tambour lanzela ba Orlando ba bane, on peut pousser aux huit cyber aux huit nini, kosu na suka boka au jouera bien. Ma baby soit la maro du monde savant peu exact on sentit que nzonzing est fongola ba porte au saranate on prend nzonzing pende fongola ba porte na ebite soki Chantal Likitu ba lobi lettre C de mon cœur Chantal Likitu nous sentir makambo na ebite soka contredire nga et puis ba lobi eza légitime femme légitime na ebite soka contredire nga ba ebi que nzonzing nde et ça les mots makamulelo que to koma na mwamba o to koma na ngo quoi donc to ko ignorant mais source pe babosa na raté to bosa na source te on comprend to mona ba José de Londres sida bilele so tali ba omoni ba Igor 2 minutes ba Ansi Luzolo on comprend bazoko bango bazaka bato bazo sala po lelo théâtre ko mana moi valet ba bana ba benga biso batama boke ba finga biso mais lelo ma ba donner pe chanja. Rien à voir. So yebitenga bamso kantsana na ndulman. O na mona na senta obenga na ndulman. Et puis to légué belé. Ndenga mabete. Vous comprenez pour part ba leader na bango. Rochanan. Vraiment on a to betango fort parce que tu dis que yo madi ayuma. On ba yuma di wana to za kanda ba tout mo misusu to nini. Te ba moi ba ignorance eza trop ba to belé moni. Batumsu bakoma ça fait mal bande kona biso ba congolais na ba congolaise azaki na kisasa bozaki na na kini bande ke poto abeti moi 3 ans moi 5 ans aroma ya ignorer neti kaka neti ba na kini neti kaka toza batanzala te neti ngana omilo na par na ngana na mtali kemba te ende ba cancela non patika ba ignorance ke mutu mo sa na poto balinga na mutazana kisasa netika ke mutazana kin alingi mutu ana pona profit na epsa ke bino yo là on te que bon ko là où c'est trop dire mais pas le bara directement est-ce que quand on a parlé panga biso pe ke momi pe na utaka nord va ya rapé na parle na ope mo peut parler aux ana kina ah oui ba 1200 balles kenda ba biloko belé kenda pe nzoka petanga zaki nkodiono. Est-ce que biso to leka to lela petit moko na Suède alianga balar azo yiba kutu ça en Suède mais yo zo pesa mbongo na biso solo palais zo futa mama kambutu bi bazemi ya lokuta kutu utindeli pe mwana ta wana kino utinda ba 2000 pe nord apo na mwana za la bien ozo comprendre un tapé petit ayaka pe ba kin mo sentir que na romola na mbongo tina na ba chaussette au senti bolamu ke 300 balles mo ke limwe petit poto aibi ben oui ana Suède akufata mais moi na tanga ko mona te bona respect na bibo amiyebi d'abord quand ça raté batu tout ba ya pour intérêt mo bolingo za makam susu salité ya batu msusu bolatsa ngo batu te o songolo a sente basi 4 o mpakala abalaki na nino mutu na mutu azana ndenge na mutu na mutu azana éducation na ye. On veut dire soto bito lobela vraiment kanto. J'espère que yo pendonga boye na ndenge vraiment yo zalela. Ozangi pe mwanzele mo moko te ya ba poto wana. Tenga na des occupés. On était na lati nini.
On est yo mort. Timba ke naza occupé. Non, quand tu as occupé, pour nous na bona kozanga nzele te. So na bina zangi nzele na kosi, naza occupé. Occupé ngo za légal pena ou comment? Légal ko. C'est que le lo mo tengela biso pe kombo ya mama pena na télé. Respect na koki ko tanga kombo ya mwasi na nga si boye te po bandoki baze belé. Na ebite soka za na poto bien. Soki pas na Kisasa bien. Soki pas na Australie bien. Soki pas na Europe, États-Unis bien. Pour na lingi na ngate kene ba diaboliser, po ba diabolisera déjà bandoki bazali. Akoya bo alobi te, eza bien te. Tozaka bandeko na bino botika ko luka ba biloko moko bo. Neti nga pena mutu a ko meka po na nga na répliquer kaka. Nga na ayuma te. Otangi bamboke belé pour na réaction rapide, oui. Otangi bamboke belé pour prévenir mususu babe mo mi balé à différents mboka mais otangi ka bongo pour na oya sepeli o pas sepeli. Muteme zakaka pour na mutu moko. Muteme zakaka pour na mutu moko. Habité, oui. Habité Chantal Kitou maram nazo kosa so muteme zakaka pour na mutu moko be père nanga Léon Luindula. Ce que muteme zakaka pour na batu combien? Na tuna Lydia Kwama muteme zakaka pour na batu combien? Ou bien José de Londres. Vraiment quand tu sur la non moi qui vraiment na ma solo vraiment oh na boulay ming to développer bien que mo bo fongole déjà moi ndambu mais tu ebi kala artiste et comédien nde tu ebe la bango za te to traiter ba vie na biso ndenga mabe mais tu eba que artiste et comédien wala ba tumo o bazala vraiment pas vraiment ko boya stema mais bala bon stema mais sauf que par rapport aux musiciens ti bango banda ko tiela ngo bena kamingité mais basala bon quand même propre mais oh lelo bani babino ba vitesse so boyela nango na ebité vraiment avec quelle intention que artiste et comédien on peut relaxer même ba griffe on la taper makasi neti kala neto e ba ezala ra monde musicien mais lelo koti sou makasi na théâtre ça m'a dit quoi bon Sandra maman bonheur yoyebi zolozina mambo kinkutu Sandra maman bonheur yoyebi et puis Tiffany mon seigneur dangwe na British wana babi British mama teneza e banana on peut kala malgré ezaka amplifier neti lelo te ba vena biso ba ngade dangado so na ko beta teni ba vena biso ngwa undengi wana ba vena biso mbale sombo queen mada ba beta ka ba teni mais lelo scope so to yena to yena on a vitesse moko bonenga makambo po ba to na mona mnet ba comédie ne ba batu moko ka mndi donc c'est qui ça mutu alonga no stress mutu sa bien mais bo mono ndie mutu mo inutile c'est ça elo ko so do telemele yangwana comédie za mutu inutilité ce que ça qui m'a moi inutile des ministère ya culture ils a la raté pour toi biso to na ba musicien to ba scripteur to za ba artiste belé ina yangwana obi ki art dramatique batangela yango basola yango ba diplôme ba excuse ba vina biso ba elombe banini basola yango makambo donc ça na honte lelo ka comment makambo po to comment pe na vitesse neti pe batutu kaka donc yo lati chache ngana beti chache yo lati amsu ngana betaki kutu yo katani neti bozo mona eza biloko ya français mutu ayebi makambo mona kiza ba esemi yake donc bana la likolo senti que mon koto na beti ngano me ya pinianteli o eza Carlo Pinianteli o senti o sac o eza miyake o senti que o impero ya miyake o miyake o kutu ya mona yo mozo mona dessin zo mona to lobela te te ya ba comédie baza bata ya rolela te ba bata pasi de nenge bango bakendela ngo donc comment ndeki mutema benga na benga ngo complexe eza complexe jina mianda ebi makambo tant solo la mianda ske maman international moi ça pembe jina mianda on comprendre que ay baka te quand to bolanda bango eza complexe Véronique Awasianga la plus belle femme on parle ba quand to bolanda no bango te ba complexé on comprendre yo bando boebo batama bok bamsuku bazo finga o finga ngani par rapport à nini moto ça kabila yo avant baton ba finga ça va bozala bokene poto boza chance poto et ça saraka ke banate mutambongo mutapasi mutande biso na Afrique ba classe za moi différence ba ke oyo boye mais bango kuna na poto mso azalaka kutu tiake na poto asomba ta vélo te ben oui biso to wana bakine tozo bunda
faut sentir que moi vous avez véhiculé et puis ba véhiculé car mon côté ma bendeza mais toujours on a kin nan to bimite mais ba faire on zo kendila photo ya rapé na nord rango to kenega ga to sala makama o bango ba lingi ba mona ke to kozala cheval poto ki sasa ponga makambo eza ngana mutangi nkita à part théâtre nini ba ebi to bandi ko luka tongo comprendre ba ko ignorer. Vraiment, j'espère que vous êtes conscient que n'habitez pas à reconnaître quand on vient que n'est-ce direction la bino tout bon en José de Londres pendant moi peu autant à combonia ne pas le bague neti ba maramo bena neti direction on mutaya maramo moi trop et ça moi José de Londres n'habitez d'après point de vue non ce que ça. Ouais, na petit nos petits frères propres bourgeois mulenda na kati ya Portugal wana. Il pas un journaliste munene neti kaka yo olobi José de Londres Rit Choco pe bambote place aux moni José de Londres tant au monde nga des moni de Londres donc c'est mon jumeau quoi on y jota babi soko tali kanto otadil de Londres moni brief bilongi na biso ya famille bon nga pena mamba de Londres oyo banda lo banda tongo na kotikala ko boya yango te. Dans ce cas, il y a un mususu. Il y a zappé, bon, oui. De Londres, il y a un marambo. Ouais, de Londres, il y a un marambo. Il y a tenu amplifié. Moi, je n'ai pas fait de mais de Londres amplifié. Il y a un King Kester. Il y a un Indus, il y a un Scanten, un Scantus. Vous comprenez? Ouais, c'est d'abord facile à garer place. La PCO, Mbote et Belé, et puis Gore 2 minutes. Mbote et Belé place aux en nord. Parce que ça la fierté car il y a idéologie puis José de Londres si les lazo continuer na idéologie moi na wateka luketo modia forme José de Londres akoka obina te bona forme ateka luketo bona forme José de Londres wateka luketo modia forme si dabilele facile à garer Coco Swag. Ouais. Mais en dehors, il y a autant j'espère que vous reconnaissez José de Londres. En passant, en passant, le bel peu Igor 2 minutes. Mais en dehors, il y a mis Baleano Tangi. Nani so yon di ma direction à bino oyo. Te bon ma direction o netina kini o to dans la tigana nga mona o souffre. Na zo charge le José de Londres c'est bilele. Capitaine de l'équipe ya benga nga capo. Briefer la merveille, l'être bien majuscule Laza. Obina Kinto na poto. Partout même na poto même na kin. Batu balobela makambango à part obina tangi 2 minutes na tangi de Londres. Au succès ka songo pe succès ka songo pe bandaki na bandeko bunda soda makasi. Ah, na bisusu te à part bangoneti na kin. Ah, Fiston Baptiste tapé. Fiston Baptiste tapé lobela matenia bundela. C'est un ça affecté par comédien. Ma sananga pe mouya muzinga abundaka na e. En tout cas, na habité msu na habité ko baxela. Te na ndenge ma bien ngal ngala nga baxa te pona mo ke aba polémique biso la na biso ma ming polémique te. Mais o tanga yo o reconnaître no ko bossa na pe mutu mususu. Yo mo o ko bossa. Yebi mingi balobela po. Babi, tout le monde sape, mais tout le monde n'est pas sapeur. On comprend les lots, on a le but. Tout le monde peut saper, mais tout le monde n'est pas sapeur. Dans Timbara. On sait que bino en dehors quand il y a un bomimela, on sait que la vie normale peut besoin au moins saper. Oh, mais lila lisi que on so ligné lambate ta osa ajeté. Osa ajeté so ligné lambate tata. So yebi marambo to ko se retrouver na Louvre. Bureau na katoa oboyi otalinze la Chine on comprend makambo la maison j'étais faux à na page na tanta la ya ntsakate pone na sabu bina ba isemi yake otanga ya osakana te on comprend pas vraiment robeta on a nina ki yanti on comprend on n'y se yaka makambo puis même au senti kanto te robeta on a nina makambo donc ba miyaki on comprend lila lisi ga bi makambo lo ba quand tu bina donc vino ka gelamba gelamba mi la linga gelamba puis na mi linga ka mingi gelamba o pe la bangambo e mo kanto
teza ngambo boyina mokoloba bombina munoko mais isemiyaki na biso makambo eza mystique moko moko aseigneur bayebango mpe na kasho heureusement bana baa na poto famille eza na poto soki te pasi poso omoni so oza ndeko na poto te papa nsano bilanga yeba nzela luvwa po soki te mabe ezali mpongo ezalaka nde na boye déjà nayebi collection ete nde ezalaka ete déjà esilaki otondo basolde ezobanda malgré tozalaki bapiese mais biloko mosusu mpe nayebi ke solde déjà ebandi donc l'art fo ekende mpo na teni donc kosala kutu jete et puis samouraï manzau les grands sapeurs na kati ya Italie wana tu bato na nga donc basoutien à danger limbisa bango be mwandambo okitisa na osaki avec mon respect ka opesa mpe batelespectateur na yo mwa public na yo donc toza te quoi ebika minute oyo déjà peut-être ma plein minute oyo deya mo eloko obeti o mswat mosu banda ocomprendre bena te mais bamoni ma baluki yango oyo tomona ye mona bamaison bamanike oyo batielaka biso nde mo bafinamaka ya yango wana mpenza elobi Clémence Mutamba Mutambese na masalanga mani to bango to na Allemagne avec mon grand frère propre Davin ozo comprendre po mikolo bo eloko ya grise ezoya eloko ya grise 4e bord ezobakisama ya grise na otanga kombo te tango ya karga boko sentir yango avec mon ya Davin na kati ya Dutch mon grand frère propre wana mna ya na ngai vie na nga Davin place oza bamboto bela mama na biso ya brésilienne Magdala la brésilienne pesi bino bamboto ebele na sko musana bino ka nde mutu esala efutaka ke boma niveau osomba be forme makasi boye to en dehors ya makambo ya musana bino ya musubu ya mwa moyen mo mususu oyo bi epesaka makambo ebele neti na Canada masalanga Roland Mangala za kuna na Herman ngana na ba masalanga za so ega plein bimi ebike kanto on se comprend masalanga Roland Mangala soda poto ya Olga Pama au monde déjà sali commande la so papa ndenge nini commande soki kuna bima santi Chantal Kitu on comprend ça no talibo Véronica Wasenga la plus belle femme au talibo Len Lundu le talibo chose de Londres za au talibo Igor 2 minutes azo boaki kuna Hans Luzola za pona cité ka ba o wana on se comprend donc na za na bigona ba petit na ba on poto na ebita 42 famille na on poto na ebita ok kota Londres moni Lydia Kwama on comprend otali kuna Sephora Kwama otali kuna moni maman Timba Emilio dos Santos otali kuna Tiffany Monseigneur Dangwe otali kuna Hervé Aurore donc biba batu baza ya kofanda puis à part on a ngamo na payaka teni banoko belebe bayaka ba uti mikili ba etang bakata naka baya ko secours baya ko secours ba bi kanto moi dollar ezalaka moi nini za ko secours pona lingaka forme so quand on a tout na ndambo lupangu nanga na mpasa pona payeka ka plan mona sepelaki nango comme na tebela reata na solde lupangu na teki terrain pona forme bongo siko yo yuma moko ya o minimiser ngo diminenga esimba te o yuma na ndolo ba depuis début émission yo bangaka te oki otenga biso mo quelque yuma ngo ba meke ko minimiser kanto Joël Kati ebi masolo na kata Grèce obiti na loba boye bandoki bazebele ba yuma baza ba complexé donc neti nga bina bondo monu moteke nga mikolo ko na ngomi asipa poto par erreur na kini donc nena na kini bezaka erreur batu bazebele baza kuna bakenda place na bakenda par erreur tala bina mutu auti poto me kubuka ndiye mutu yebi atande bachaka mwa lotion te me kaka koloba jina mianda na loba nini etanga na bato ba yumango wana vraiment o benga ba complexer tout ça netka na éviter so basa yo nini en fait oki o dévoiler bon o dénoncer ma so ça yini mwana na ngai Olivier Japon na minto azana kata Turquie azo coloniser Turquie haibsinga papa na moni ba vérité bela wa bato bele ba ganga zo ganga nzoka bilamba ba ko pe yango koto na Turquie papa bakosaka yo te boyebe mwana ngaza kuna ko m'éclairer ponga na ko de Turquie bona kenda na ndenge na ko gene moi une semaine na ye na ndenga ba faire ozo mwana za kuna zo mona Olivier Japon et puis azo coloniser Turquie mobimba et puis Trésor Ndinda baza wana bureau dans na Turquie pe bureau ezali
Vous comprenez? Bah yebi. Donc on a autant à bayou mango te poso na tangi bango. Et anet na zo fula bango. Vous comprenez? Chez la Bax na kati ya Canada, chez la Bax aloba na ngana. Autant na te so autant au sela bango publicité ba chenga combien? Pour na tanga bayou mango. Ba mi yebi ka ke ba bayou ma. Na ya basi. Na ya basi na mibali bayou ma baze belé. Oh yo ka na dans bandoki basilité. Omoni lo monzi me mo kaimba. Basa bilongi mabe bazala rapé mitema mabe oyebi basa bilongi mabe bazala mitema mabe bayaka ba bazwa basa kitoko ba utilisera bango netikaka marchandise na bango yanga na ba vrai prophète eza banduliste basa bilongi mabe mitema mabe ba kokota kota kaka basi besu bango be problème na yo nga misigit te basi kaka ba faux chéri. Bah vous chérie vous avez un problème là tu vas linga trop parce que aux autres bah si on est art comme artiste kaka to natangi kaka moi si natangi te artiste natangi te ona ni natangi kaka c'est lui qui s'est impliqué à royeba kaka eli banga na ba même libanga na mulio ko ganga ai c'est que zuie. Vraiment, quand là, vraiment, c'est l'ambiance de l'émission. Puis, même les caméramans incontestés. On va continuer vraiment l'ambiance avec Kanto, un artiste vraiment Makambo. Quand on est biso, vraiment Kanto. Je vois encore une fois ma grande sœur Papa Del Mbungu, au Canada. Je vois mon grand frère Pierrot Mbungu. Vraiment, on est des cœurs, vraiment, on est le Pambu. Kalate Marambo Yozonga. Quand tu es dans mon moukier, ma solo parcours na yo moro vraiment. Quand à se découvrir des artistes pour aller là ça art au monde ka ko zo jomo bo parce que on a peut-être on est mécanano ouais ngandi mananga bato ouais c'est comme ça mais bango ba ondi marate bango ba ondi you mawana vraiment donc on se sentait non moi beau et puis c'est on a peut-être même soit on mécanano au monde on mécanano formé au but na chango vraiment en art to se découvrir. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Bena. Moi, c'est Maréchal Souvre à Dallas. Donc, avec restaurant Yolo et Zoko, on a contrôlé Marambambo. Tebelo Moninga, na banda Marambo, moi, c'est Olito Banda, moi, c'est Olivier Mangwa. Il y a na Miki, les gars, en Angleterre. Il y a un sana to banana ba école il y a na film yezu ya Kaif Olivier Mangwa makanzule na boulé trop masana ngai to banda ya ngala banda marambo na l'école na une église Saint-Augustin na Lemba na biloko bilenga mwinda neza la kaka et puis na vanelo lobeza solo na l'école tu andao fala na be pour mettre au jour mon enfant na parler toi là ma salanga moko mone Alain Kayenga puissance en Afrique du Sud na PC bambote belé yende mutu asala ki amemanga pena nengo lobi na théâtre mona ki jomoko nengo lobi na poso na lobi ba lobani lobana jomoko boya stema ya moi propre po ngana banda mon to lobi José le na mema forme na théâtre na mama sola ya théâtre banwe parce qu'on a banda forme na royo na ba photo na même na ba 10 ans na banda bina nkutu bo mwana mais na théâtre té na banda nkutu bo mwana ya osakana te do sentiki bo mwana de na présenter banini oh mwana veya vous comprenez na zo présenter forme ninga bo mwana siko misa na talinga yaya yo pena nongoza wana na ninga endusa ninga betato sala pe pièce moko boy fallait moto moko miki il azala yo nengo latela banini falo ya to sangana biso c'est bon lola pe ezaki déjà ndena kenda pe bambuta masebe nakekuta baba zana ba 4e épisode on a to leka na raga na moi na kota à partir wana makambo bandaki avec Massananga Roméo ntanda pe sa biso répétition Roméo Gigli wana kombonga mona appelle ça bahati nde ma place makambo bandeko ndio yebi makambo nanga to nde vraiment avec esprit to ndeni biso to bato to yebi mondenga royela pena na yebi ke na bandenge na yo fona ke nde ni po na yebi ke obimisaka ba makambo boye vraiment
kaka ndenge olobi wana yango Olivier Japon et puis makambo petit na ngana tiriki kaka ndenge olobi vraiment. Vraiment, si on a évolution na yo lelo na ebité, ozo évoluer na groupe mo quelconque, ozo na groupe na yo moko ou comment? Vous informer na banina nous nazaka na groupe na ngamoko la team Kanto et puis Académie des Stars. Et groupe? Ah oui. Comment ça? Académie des Stars il est Karanakin. Team Kanto Libanda. Alors c'est na ko annoncer pe bandeko na o balinganga ba soutenir nga ba s'abonner massivement na chaîne YouTube na ngamoko. Kanto TV officiel. Donc Kanto TV officiel, vous s'abonner pour la décité. Pour makamboye ma B. Sentir mikolo na ena mai mo ya ba animantero. On a bien na robeta ngo yoka yoka. Donc ba s'abonner pena massivement na chaîne na ngai. Mais na kin na legara pas vena biso Queen Mada Mbalo Sombo. Monde sala kaka. On peut ngana tuna na ebité kuna oza artiste na yeto na cadre kara ya marambo mo artiste. Ba vena biso Mbalo. Attends na artiste ne da problème ba vena ba lolo ba papa memba. Do diriger des ba leader. Vous allez artiste Mbalo Sombo za tabouté. Aza prêtre marambo. Monde ba venga Dios ba vemango ba Mbalo ba oui ba papa na biso. Ils ont ma bête. Na pena mwana ouais. Donc mwana mais dondo biga leader oza ba move na kuna ezala assisté eza pas fait la Queen Mada na sa pena la kata ya groupe la mama dans un système à vivre la musique kaka donc ready na kata viva quoi beta be disque quoi ça libe mara asa pena makambo na pena orchestre mais bo évoluer na bino na vie. Vraiment, quand tu débats bandi musala ba bon souvenir ça la vraiment ni na musala. Ah Dorine Lando bon ba souvenir eza moi ebele ya liboso eza ndenge déjà oyeko lukanga oyo eza pona musala na ngaso na zaki muta musala ote onga ko ya ko lukanga te ba fruit oyo musala ngepesa ngepi lelo ti ba tanga ko makanto na mokili ndenge na créer ba relation na nga eza grâce à théâtre. Et puis moi, bien matériel et belé, on a zone sima. Il y a théâtre, on a ignoré. Côté donc ça dit bah mauvais souvenir. On met à la temps on raisonne. On m'a marqué le bête sur mon thème. Et ça vraiment. Ouais, Caroline Amélia da Silva na Katangola. Bah mauvais souvenir ils appellent une séparation à biso quoi na mbutama sebe. Papa na ngai séparation ça raka passé. Et puis tant on est au salle l'Académie des Stars. Neto kabane suna ba modero ba douche ba mayonnaise ba mauvais souvenir na yangwana na disparition ya sœur na ngai wa kufa na Angola na mona ebembe na ete salanga ishokanga makasi na ya papa na nga ouais. Quant aux questions moi peut-être que vous en avez une dernière question pour tous comme presque à la fin de notre émission quant au bon disons quand on a qui artiste et comédien ok, aux alanani. On a un rappel de musicien, mais on a un star, on a un artiste bon. On a un artiste comédien, un musicien. Si on a un comédien, simplifié, une comédie. Si on a un musicien. Misala nyonso o mona ko sala bien mukili. Musala nyo linga ko misala nyonso. Même au non salaté, même au sala déjà. Ben, bon, ma kila mona mama kambo belene na abona technicien. Ya robotama. Dans la sala msala toi technique. Non moninga. Donc j'ai goûté. Papa na nga za ki bongo, maman na nga pe famille na bango baza bongo donc nazala moi technique mais ce que zalaki obi soki misala nyonso na misala nyonso oyo calcula ko sala même on no sala tu penses que mutala peut-être doit évoluer dans domaine mo na devant ordinateur ouais na bureau mo pena na beta machine bureau mo bien na lati bien costume classique cravate na bendilocks bien ba boucle vie claire na fi barambe bon mais na sala c'est que musala ne ya au bol ça no théâtre musala mo bongo goya musala mo bongo ye pe sur condition que o ti a théâtre eza déjà po na zate mutu na za mais na poto makambo eza makambo eza na bureau na nga déjà ça la bongo déjà ezali
ezali so komi wana yo Moscou réaliser nazo gérer makambo sorti boye nazo beta boye mais na benni kaka yebi vraiment quand batu ba public na yo vraiment ba public na yo batunaki talanga ileki na yo na bandeli via zéro likolo ya mobali oyo Chantal Kitu kolembe banate une belle voix yo bosali nakozwa tout yoka osusu zekira yoka balobi natika nzela yangu oyoki nani nazali koyeyeyeye uya kotelema bina te nani Busuisu etange mwana lemba epai nini nakende kopema o mboka nini ye oyo bato bazalaka te lis-moi vous comprendre etange mwana lemba mabele apesi bave na nga tu bapele mbilia bambote napesi ba papa allemand mopano musumari bambote bele napesi ba Gautier bazamba wana tulemba napesi nzambe na nga bana to lemba ba fifika chunga ba Renate Mazwa donc wana ba base na nga ya lemba ba ve na biso Bosco Boble bambote bele donc wana lemba vraiment donc ba diawa Jambila quant de son vrai nom de son vrai nom Kanto comme on est à parler ils ont vraiment Blaise Gapamba ils ont non complet non donc Blaise ma vie tout l'an non ML BM Pembenet kara ya la moi trop côté baluba mais yo am d'attribuer on a non, tant au bilan, je suis dans le Congo. Mais oui, dans le Congo. Ouais, nous avons vraiment le Congo. Tant de gens qui ont dit na mudiambu mwana wateka nima, mwana wateka loketo mudiambu dia forme. Vraiment merci beaucoup Kanto pour la temps on peut ça biso na habité na nyoso to soli mot de la fin na yo za nini et puis so pour peut sa numéro de téléphone et puis le kimba mona wa dédicace. Ouais. En tout cas na sepeli mingi pour obandi ko benga nga na 8 ans nazaki na voyage nazaki to benga ko benga au salut fort zwinga donc merci beaucoup nano ndenge yo moko landaki nga na site na bino pe ngo America TV merci beaucoup ndenge bo disposaki temps matériel makambo to bande ko ya ko interview na ngai pe si bino merci puis yo moko façon poser les questions vraiment 5 sur 5 na sepeli merci pe na kamwe mnando ndeba obazwaki opona bwe mbala liboso na episode solo na lobite pona flatter obazwaki onenge ni ba monaki aspect dans mbala liboso mutatu na ngai puis eza vrai ngaka si to tunaki alenga yenga ayebi masolo nazo beta en puissance na kata Jubek ayebi donc merci beaucoup na leli bon pona ba mbote mbote na nga vraiment na pesa ba fanatique na nga nyonso na lobi bo s'abonner massivement na chaîne na ngai Kanto TV officiel do ba ndeko to balingaka nga ata obolingaka nga te do soutien na bineza tant bozo bo s'abonner ka na chaîne na ngai bozo ko tala ka biloko na nga na zo do soutien na bino pa na nga ya ngwana ato lingaka nonga te mais soko s'abonner ko sala nga bien yebaki na sexa ko kaka donc otala nga ka poto biso to kota na ndaka ba pasteur to kota na ndaka ba nganga to kota na bandako tu on a limité que pasteur au Pexaba ni bata théâtre pour to ba éducateur ya masse na limité pas ou bien na ndako moko ya mutu moko te ba kotala ba oseka ka po ezani dans bo soutenir ngai na sengi pena ba doit s'abonner massivement à la chaîne nga Kanto TV officiel donc pour ça la décider pour mona ba mayo non na salate na za ko exploser wana donc ba moto na pesi na bana na ngai bandeko na ngai nyonso donc na pesi NG mbote belé na pesi suite les grands gérants
confiance à maman. Là où habite la confiance de maman Chantal Kito. Donc, suite, les grands gérants. Donc, attends, maman, ça t'a géré Kitoko. Restaurant en Rome. PC Bambo Tebele. On appelle ici bébé de bébé. Sentir que moi, on a 10 ans, mais. Moi, il y a 13 ans, quoi. Bébé JB Adjani. Bambo Tebele. Et puis, la bonne sanité, Véronique Awasianga. La plus belle femme, la maman de Hortavie, la maman de Tichik, hein? Et la maman d'Hortavie, quoi. Donc, et la maman de Priscille, na peso Bambo Tebele, na pesi Mbo Tebele, na papa na ngai Léon Luindula Leonardo, na kati ya Rotterdam, na kati Hollande, Bambo Tebele, puis na baleki na nganyonso Adjani. Maria, Petit Léon, Isaac, Dabalé qui n'a tout, famille Luindula Mobimba, na maman nangai, Bambo Tebele, et puis na beau sanité Massa nangai, Maréchal Souve nakata Dallas, na beau sanité Rolem Mangala, Soda Poto, nani j'étais de Londres, Sida Bilé les facile à garer, Ansilouzolo Igor 2 minutes donc Bambo Tebele na binonio so. Place si vous allez, puis la bonne sanité, Mamou national, et Mamou national, pardon, Mamou international. Donc, Bambo Tebele place aux arts. Ouais, quand tu es un artiste et comédien, évitez aux alarapés d'assister à One Man Show. Moi, le mot qui est au Tchab, on va sourire avant tout cabana. Ah, Jina Mianda, na lobby, hein? Yoke logo yo, tala. Yoka. Il vient de se gagner au côté bon. Na ko loba bou. Na lobby ayoka. Na ko bete la bino pour maramwa mikolo. Bouebi gagat. Pigeon wala yangwana mama yomoko yebi. Pigeon ali kolo apumwe agaze. Oyo ndeba maya sika. Ndenge zalaka kaka. Na lamuka na tongo boye na tongo te na butu. To vanda na pale biso to lala. To tala kaka boye. Moyibi moko nzoka kotaki na pale afungoli porte kofongola fungoli porte boye enta bambila na musika basala ka patrouille basali nini bamoni moyibi bambila bae malembe bakoti tango bakoti na pale yoke loko yoka bambila bakoti na pale oh yaya wana tanga moni bambila bako ya moyibi asali nini abimi na porte a telemi tango moyibi a telemi tunanga nini moyibi atelemi basoda baye balobi de papa ero yo 4h ero 3h oko sala nini abi oh mais papa boko mona te ko ezanda kunanga balobi ah ndako na yo ero na ba olati sapato changer couleur na ndako na abi sikoyo po bondima ezanda kunanga na sani babi tokota oyebi ke moyibi pe courage azalaki bakota na ndako afungoli chambre liboso abi oyo chambre oyo mwana nanga mwasi mwana nanga mobali balali basoda batalani oh atala ya mibale oyo chambre bana mibali na chambre misatu chambre ba parents balali pena ndenge zalaka ke balali ya kokangama oyebi ke moyibi ayebisi basoda oyo ngai oyo mwasi nanga tolali basoda batalani batuni olobi nini habité oyo ngai na lali montene na simbi mwasi na bwakeli likolo bazwa tata wana mbala Vraiment, ça me demande vraiment. C'est comme ça que ça se passe avec nos artistes et comédiens. Donc, vous voyez, ça en est bien. Et c'est ici, ma grande sœur Popadel Mungu. Et c'est ici, mon Patrick Mbou, il n'y a pas de 5, le numéro 1 de Congo Amérique, vraiment. Merci beaucoup, artistes. Et puis, idéologie, Mikolo, Ezara, Yoka. Et Yoka, logo, yo. Nali la boaka. Yoka. Tokezwa. Maesika, na boaka. Yoka. Te, na boaka, te. Osoki na boaki ba koyiba yango boyaka na studio pour comprendre. Merci beaucoup artiste vraiment. Puis même on a les artistes vraiment magambu. On a bena kanto
Là, c'est l'artiste Kanto. C'est l'artiste Kanto. Vraiment, j'espère que Bana Poto, vous avez vraiment là parce que tout le temps, on est vraiment comme ça avec nos artistes. Et les gars, vraiment, vraiment, Congo America TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbou, il n'y a pas de 5 chaînes à impact, c'est une idéologie, chaîne à Makambo. Là, je remercie puis même les caméramans incontestés, qui accompagnent partout dans Zalara. Je remercie le numéro 1 de la chaîne Congo America, Patrick Mbou, parce que ndenge sengeli Maman Divine Emeke, mon panzi à papa. Maman Divine Emeke, mon panzi à papa. Na famille Mbouya Mobimba. Je vous salue vraiment. Je vois maman mon pao, moi si à Pembe, moi si à papa Albert Nakata Cincinnati, de la USA, Yoana vraiment. Biso Zara na Musala. Tant to boire à Toebi, revenu sur les alani, to ara na Musala. Patrick Mbouya, tant to sala marambu, Toebi qui a revenu sur les alani. Vraiment Nini, Nakata Kaya idéologie. Vraiment merci beaucoup parce que vous étiez là nombreux pour suivre cet élément que nous vous avons proposé de l'artiste Kanto. Vraiment, ensemble avec Piambe, nous vous disons bye et au prochain numéro.